Yeah, I just want to say my name is Jusia. I was staying to Changu. I was coming to South Africa. I want some help for this baby because I have no money to take off the baby. Tozonga na lupena sima pour bato ba comprendre bien. Tango zalaka na Kinshasa avant que l'Afrique du Sud zalaka na nani? Nazaki ya maboko ya famille ya mama na ngai. Mama na wazala wapi? Mama na ngai kenda Angola asundola nga na âge à 2 ans. Oncle na ngai atali kena na ine loko te mbongo te peut-être idée na kasende na oya na wandolie sa yeso pendeni. Ndaki kosa kia mwasi na yenga na yesimba te. Pour moi c'est asalaka ateka kakina banzela ba kikwiti wana ateka ba gene wana. Eki kosa moi c'est zo simba te yepe na nga zo simba. Wewe zonga kina âge ni aneni? Na 2016. 2016 ndo zonga ki. Oui. Wana na âge ni? Wana za 18 ans. Chers abonnés à la télévision na pesi bilongo te na kati ya ko tambola na biso. Na pesi na merci na ba papa na ba maman oyo se manifester par rapport à SOS to sala qui toto sala to continuer ko sala ya maman na biso Micheline au to utaki l'hôpital vidéo ezali wana bomonde ni to sali pas au to ko sala par rapport à aide aux certaines personnes ba pesaki jusque là on a eu le retour de 5 personnes il y a des memi biso na hôpital et to kendaki nanu parce que état na il fallait vraiment que l'hôpital pour kotika nanda ko zai ko simbate. Et c'est comme ça que l'hôpital te commis et je sais que les sous Kambongo il y a un autre zone qui vient de la émission sous au besoin wana pour nous continuer que senga bino bo ça quelque chose parce que pour se pela mingi ce qui veut to moni azongi di musala na ya azongi na nzela makamoni ça sali yango normalement azui so ya bana na bébé au bomoni na émission to te rocha récemment awa bo mona bébé na ye ainsi de suite nakati ya tambola na biso ndito komi na nzela to kutani na mona mwasi moko na koyoka bino moko boyoka histoire na ye comment ça s'est passé ndenge ni a se retrouver libanda nini nde memi e libanda ndenge ni nazali lelo sans famille sans appui sans mutu maza siko na bébé lisusu bébé ala so na 4 mois ou 3 mois donc bino moko boyoka histoire na ye na ki kopesa ye mbote to banda na ye nyonso lisolo tina suka bo fongola mato ina bino boyoka lobi aokoka te alembi soki mutu azali na possibilité ko adopter bébé a adopter po azoni yokola mwana a souffrir ye moko azo souffrir na pesa olala te mwana pas souffrir asuki mayela zo banini ya salate bino bayo bokota ka makambo bébé na biso ye to sa ndenge ni biso tozali ka kati ya koluka na mwa moke tozo to pesa mwa lipa mais place ko fande ezate arolamba biloko ngo ndenge ni alamba ngo biso pe tozali biso na ba moyens soki ya ndenge ni te o to ko zola enda ku du coup to sala boito zo sabo yango to yaka vers bino pour que bo sala quelque chose par rapport ya ka oyo ensemble na bino biso to tie mayele to tie boyo to zongi sibwe de permettre to aider bande ko na ye na bébé otala na maman abetela biso bisolo ya boni bien zana matela micro zana matela micro o aloba bien loba mo makasi ya boni bien boni nazadi ofanda ka ndova na commune Changu siko oza se retrouver na bandal ozo sala nini bon ndova n'est pas oncle na ngai na South Afrique d'ici n'est pas papa na biso maratra nanga kanga ndoki awiki naza ndoki makameleka ka kulebele de ki kosaka nazonga nazonga Kinshasa to nazonga Kinshasa on vende pas oncle nanga na Changu matsavoli on vende pas oncle nanga na Changu na veni Kimpolo 123 tant on vend kuna maltraitation les cas qui na oncle nanga maltraitance kofinga finga ngai kosala nga makambo ya nko ndeki kosaka na koma na zemi to na komi na zemi na komi kotengana na balabala na mwana kote ezalaki te na ye kobota mwana nga to na boti noke malembe wana okemba ngumi tozonga na lupena sima po bato ba comprendre bien tango ozalaka na Kinshasa avant que l'Afrique du Sud ozalaka na nani nazaki ya na maboko ya famille ya mama na ngai. Mama na wazala wapi? Mama na ngai kenda Angola asundola nga na âge à 2 ans. Asundola ko banoko na. Oui, après papa na ngai kozwa ngai toki Afrique d'ici. Tant toki Afrique d'ici na ovanda na papa na ngai bien. Tant papa na ngai ko bala mwasi nde ko sala ke mwasi ni wana ngi. Papa na zaka na âge ni na mama na Afrique du Sud na âge ni. Azanga na âge à 2 ans. Après na Afrique du Sud nyo sokoli kuno tangi pe kuna.
na koli kuna na kata kinde classe mais na c'est qui bêtise na nga kuna te mais autant qui quand même kuna combien d'années autant qui na fait ici attends qui 3 ans 3 ans ah donc le anglais oui na va très bien OK d'accord tant au commis na Afrique du Sud na papa vous vendez combien de temps ti papa bala na papa tu vendais qui tout mais qui m'a 4 ans sur la santé si le papa en Afrique du Sud oui comment on est maestro à Tongaka na ville ya Yoville te kombo na epena na Yoville na kombo na Mayu bat ba bien maestro Mayu nde ba benga ka maestro à Tonga Bilamba aza modéliste modéliste d'accord to avancer si tango okomi kuna mbanda mama lobi ou bien moi si papa lobi que yoza ndoki oui nde sali que papa zo bisa pour lobi que yoza ndoki wana professeur vous êtes une église toi bon pour papa kulut na chose en Afrique du Sud ala pasteur inde mutaloba ki na zona misala mabe boina boye après et qui kosa ki bana mama biso abande ko linganga penza te okuna na Afrique du Sud ba maltraita ka mwana te nina kende ko funda ona la police bande ko yako kanga papa nga tous les temps nde et qui kosa ki abi nde ba kanga boye il faut na zongisa mwana ou soit ba ko refuler ngai pour la police ba bande salon nini maltraitance bande ça qui ndenge ni ko beta ngai papa so nde ko beta nga so sim ko beta nga zo vimbi sanga okende kolo vimbi okuna isimba même madame soki amoni ke mwana oyo azotangisa za un problème ba benga la police ba benga ki la police na expliquer la police papa nga mtabeta ki ngai et comme qui ba comment ko surveiller nga makasi po bando mona ke bando maltraiter nga mingi nanda moi ça pas biso tumbanga faire na maboko wana les cas de gens faire na maboko likola boudin et les cas de boudin na zoka boudin pona lia izaki na frigo izaki na chambre na ye nde na kota ki pona zwa boudin to na ke zwa boudin et okoma ke ona yibi abetinga tundinga maboko et osaki papa lobi mwana oyo ona ovani te lisusu a te fona zongisa ye to na ye kozonga awa ne pasi na ngai bandaki na ye ovanda awa na oncle na yo alobenga yo ndoki po ndingo bando kangisa papa na o mingi na papa na ngai moi c'est papa na nga déjà kanganga ndo na to nazala moi mkina zaki mubulu makasi po bana o bakola na ba pays mususu bazaka trop développé ndi yaki kosaki makabana nde kosala bakainga ndoki maman mara kono kangi ndoki oui allez ba jusqu'au bazongisi na Kinshasa après ton na yo zonga na Kinshasa na yitwa oncle na ngai atali kena na ine loko te mbongo te peut-être idée na kasende na oya na wandolie sa yeso pendeni ndeki kosaki moi sina yenga na yesimaka te pour moi sina asalaka atekaka kena banzela bakikwiti wana ateka ba gene wana eki kosa moi sina ezo simba te yepe na ngai ezo simba te oyo zonga kina âge ni aneni na 2016 nous avons vu. Oui. On a 18 ans. Nde yaki osakia ma yo simba na yo luka mobile. Ozangi na 2016. Après tant yo na 2016, il a 16 ans en 2016. Après. Nde yaki osalakia na komi kona yo linga mobile tango kuzongi na Kinshasa pa noko na kanisa iko ya na mbongo noko uti Afrique du Sud mboka mupaya siko eza yango na te après esimba kitenga na noko na ngai ba po noko na ngai zaki makamabe ande ko mela diamba soko aye ko finga nga nazaki vraiment na choix te ndeki ko sa ke na kelinga jeune garçon mombe comme on zaki Mike tokomi pe ko vivre ande ko edenga efiska pona ndako nezaki ka kotalala kolia yo moko nyonso yo moko accord de jeune azaki jeune fille il faut noton no mona muninga lati lipapa lati fonga pe nazo envier yango tango yo saki na yo linga mo mbali wana mo mobali wana asentenga chenga zemi na ko yebise ke na komi na zemi na ko yebise ke na komi na zemi awanga ni zemi abiki za zemi na yete yepe aza muluba awutaki mbujimai tant awutaki mbujimai ayaki jusqu'à kotanga ayaki kotanga awa nde ayaki kosake abiki za zemi na yete oki kobota mwasi ya genre na ngai te aye
kokende na ye akii wana tiki wapi ntango ozalaki na zemi ntango nazali na zemi nazalaki jusque ka epa oncle après eyo osalaka oncle na ngai bongo ntango yokomi na zemi oncle wana bimisaki yo na ndako te aye na yo epa mobali wana bazongisaki yo te te mobali akimaki andomona na sute nga mona lukaki ye po kota andovanda na famille wana bayambaki eza lokwa jusqu'à baluba nde ezalaka mboka moko amoni mwana na ye azotelenga nazwaki atie ye na ndako c'est ça na ye ntango yakoma na zieme na ye bavérité ke eza mama na ye te azaka mama moko azwaki ye po abomba ye nde ando ekotelengana après sikosali nini après nayaki baboyaki yo ntango oke kuna baboyaki oui abi aza mwana na ngai te nga mpe naza bacharge na ngai moyen nazwa yo eza te nde nakomaki ndeka epa noko malgré noko azalaki makambo mabe atikaki nga no intan wana mpona vanda nakomaki koteka mai mpona sala mwa layete mwa keke layete nazalaki nango nde nayaki koteka mai ti nayaki kobota mwana na ngai kombo na ye charité mpo na ye obota mwana na nga oncle aye koteka lupangu na ye alobi ke ngai nazokende na ngai luka vi na yo oza na tata oza famille ya tata kende koluka tata na yo ateki lupangu na ye abwaki nga libanda c'est déjà une semaine yango naolala libanda naza na esika te siko oncle ntango ateki lupangu wana bato nyonso babimaki bango bana na ye na mwasi ne bakeba aza na bana misato ya mike na bakoli te ateki lupangu après ake na mwasi na ye ya Angola azalaki da na préparation ya okende Angola mpo ye mpe azala kuna na Angola asala mosala ya diama sikoyo ntango oncle na yo azokende na Angola wana otuna ye te mama na yo aza wapi apesi yo bacoordonné nga mita bokolinga eza papa nayebi kaki ya mama na nga aza na Angola mais nayokaka kaki aza na Angola nayebi te kombo na ye nani kombo na ye Nadine nani Nadine ya mboka Ndungu Nadine Ndungu ndiye nde muta bandungu na Angola kuna babetela mpe liso te soki abota abala azalaka so nde nini nayebi ki aza na bana kuna baleki na oui babota biso 5 ngai naza na tata na ngai bamndeko na biso babota bango tata baza batata na bango sikoyo lelo oyo ndenge ozotala na télévision nini okoyebisa mama na place azali na papa na pesa bango na liloba moko oyo ndenge yo ozokanisa ezowuta na motema na bon naoyebisa bango ka merci pour parce que lelo so naotelengana eza mpona bango mpona séparation na bango lelo naboti mwana azanga tata eza mpona bango c'est ça naza vraiment eloba yoyebisa bango te me naopesa bango ka merci na oyo bafutinga bongo sikoso lelo babengi babiki baa na besoin baede yo kasi papa na yo na mama na yo bon mpona papa na nga na ondima me mama na nga te mpona papa noko ndima ede yo mama na yo te oui mpona nini mpo asundolanga depuis 2 ans bongo oluka te oyoka ta mama osundolanga mpona nini depuis 2 ans abengaka te kuna en vérité asala aviaki ndumba abimaka na bana mike eloko te asalaka nde mpo bazala kote mona ndeko na ye ndeko na ye siko aza na province mama so aza na capitale mama so aza na Luanda Nadine Ndungu oui siko papa lelo oyo ozata na numéro mpe ya papa te naza na numéro te nazalaka nango na ndosola na ye mais akata barelation nyonso na oui pesa ye na liloba moko mpe papa bon ekokoma ti Afrique du Sud non il s'agit juste que papa a biso comme on est maestro soki ki nasalaki ye mabe aluka esika ya motema ne olimbisanga po ete natika kotelengana na balabala naza na mposa nazonga nde nazalaki nasisa betide c'est ça ka oyo naza na mposa d'accord yango na nde mposa na yo olingi ozonga na papa osengi ye pardon c'est ça est-ce que vous reconnaître que yo posalaki papa mabe oui vous reconnaître par na mabe ezaki nini et papa par na mabe kandi na ndo kangisa ye po kobetelekaki c'est ça ezaki âge ya liberté oui et bana ekozangisa okimia yango na bado sa isoma makambo wana leso mais lelo ozwi mayele je crois lelo ozwi mayele siko lelo na mwana na maboko ozovanda wapi bon en vérité toza esika te tokutani no kaka nde na expliqué yoka nde toleki na émission naza na esika te totelengana tolala libanda nde tilobi tolala libanda toza vraiment na esika te mposa na nga naluka une famille mpona boye naonyokola molimo wa mwana akoki mpo ozwa malade makasi awa naza na esika te ke nakoki otya ye
dans le cas une famille oyo baza bien o baza malam baza vraiment la posa ya robomba molimo mwana o ba adopter mwana après bango ba aider nga kaka na kende côté na la posa na ki donc souci na aussi ko eza nini exactement bato basala nini ba adopter mwana oyo pozo ko roboko la été tango ba adopter ko tindo aussi tozonga soke bota su mwana mususu te ozi mayele siko oza na posa zonga classe otanga na posa zonga na Lubumbashi nani aza kuna ba tata mwasi na ngai baza kuna oyebi bango oui soki ba Holanda oyebisa bango ni oloba Swahili nga te oloba Swahili te bosko oyebisa bango ni ba tata mwasi na no yebisa bango jusque kaka ngai exaucé nazonyo kwa na hotelingana na bala yo exaucé nani exaucé kapalai loba nazotelingana naza na esika te yango wana nazoluka aide vraiment mpo moto moko amawa po azotala ngai atutisami na motema na ye aede ngai d'accord olobi loba anglais pesa moi bref message na anglais que vous en a besoin moto oyo aza na possibilité ya koadopte mwana wa adopte mposo koka kovivre kobokola ye te e kozana mposa ozonga te na famille ya papa na bino mpona famille ya mama na bino esimbi te moyen te alors ozana mposa monisa kolanda oyo na chaîne oyo MK eyokani TV ameka kocontacte biso na numéro mpo oyo oza na numéro te oza numéro te acontacte biso mpo otoya kozwa yo tolukela yo solution ya okende Lubumbashi ya Lubumbashi yango ezalaka combien ande nayebi te d'accord bamama tata mwasi noza na banimero na bango te naza nango te mais soki kaka kote na moto aede nga nakomi kote naza nde nayebi baadresse ya kuna d'accord na adresse na bango eza nini bango bavai na komi na Tuba na Tuba bongo nga so na batu kuna tindi bango bakende kuna c'est pas un problème Tuba numéro nini adresse nini Tuba quartier Iva avenue nde na Bosani est-ce que bazalaka kuna bachange te bon nayebi pete mpo na wumeli nayebi te d'accord lobasko un message en anglais okay la caméra kuna yeah I just want to say my name is Exusia. I was staying to Changu. I was coming to South Africa. I want some help for this baby because I have no money to take off the baby. That's why I want somebody. She's watching me. I want some help. If somebody is watching me, she can help me. She can help me because I don't have the place to go to live. I just sleep outside. Help me in the name of God. Just the things I want to say. Thank you very much. Oyokinde ko exaucer kapalai auti ko loba awa ana place ya kofanda te ya kolala te maman papa mwana soka na âge à puberté asalaka makambo mosusu ya moi moko amesuraka yango te azalaka na batetitesse mosusu azalaka na makambo mosusu mais je suis sûr que exaucer à apprendre ebele na baerreur na ye à apprendre yango asengi papa na ye pardon liboso ya écran asengi bandeko papa ya mama asengi bato nyonso pardon asengi bino oyo amoni kaka na stabilité akoki kozwa mwana o po atia na bacondition ya bien tokosenga o tozwa mwana okomisa ye oketikela ye kabakaba te pardon mwana au moins akola ata soki akozala na ye te mamonaka ata mwana na ye na voisin na voisine ke mwana wana azokola malamu aza bien yango na nde eza susi na ye epuis posa na ye eza bosangisela ye mbongo azwa billet azonga Lubumbashi yango exaucé eza bongo azwa billet azonga Lubumbashi mpe papa na ye parce que na bamama na ye awa moyen ya kovivre ezali te boyoki ndenge alobi na lingala oyoki mpe ndenge alobi na français et na anglais donc natiki kaka banimero na ngai na bino mobomikaka edende parce que nde aza boye ngai mpe na moyen te pour l'instant azolala libanda donc tokutani na ye pendant que tobanda kokende koede mama Micheline tomoni ye na nzela azotambola na bebe komona moni biso atuni so tokoki kosunga ye ayebaki mpe teke naza journaliste nde ntango abandi kobeta lisoni na bi te yaka tosala SOS awa bato bakoyoka o mawala mosuku bandeko ya papa na yo bakomona bakoreagir bakoya kozwa yo donc yango na nde équation na ngai mpe problème oyo tozali nango yango na nde équation na ngai mpe problème tozali nango natiki bino moko boyeba kozwa solution boyeba kogérer boyeba kopesa biso baréponse parce que ngai nazozanga maloba koloba na mboka oyo naozanga maloba koloba exaucer loba ya suka eza nini mpo atoka bwana loba suka ezaki oyo vraiment azotala nga azolanda nga na minute oyo naza vraiment na posa aide kolala na mwana na balabala
eza bien te milimo mpe ezotelengana na balabala nayebi yango te oyo vraiment azolanda ngo atutisami na motema na ye ayede ngai ata akoyede ngai mpo na ngai tata mpo na bebe oyo angelo nasimbi na maboko ayede ngai vraiment atala teki ya oyo soki nini ayede ngai vraiment eloko na ngai naloba yango na courage à toi exaucé. Je crois que Dieu va faire grâce. Nous appelons nous à ressembler à Nzambe moko ayebi eza pa période à passer ko comme la moto. Mais ce qui est sûr solution est aux hommes. Elle est encore si jeune à la fleur d'âge azoluka après sa position na vie nae parce que vie nae ça nous perdu. C'est maintenant qu'on peut la sauver, to aider à kene na ba classe nae asidi sa pe ayeba ko vie na en main. Peut-être que lobby pa ayeba ko zonga pa ayeba ko talaka mwana oyo yemoko aboti. Sinon na loba mobali wa aboti sa mwana. Aza sikoyo wapi? Kota kinda na ebite. Comment les afinani? Mike nani? Mike Chibunga. Chibunda. Donc à ta sangote. Te. So sangozaki tonga to tenga na babala te. Donc c'est un peu ça bandeko bosunga bébé na biso. Pati beton ndoi na ye. Ndoi na ye yo. Maman Denise tozo luka lisali sipo na mwana wa zola la libanda. Je vous dis, elle dort dehors avec son fils, c'est un garçon. Hein? Oui. Baola la libanda. Maman Denise, maman Olive Lembe, yo lembarabatuté. Sunga mwana. Maman Denise, je suis en miki, bana ba 6e et consort. Vous êtes dans la classe. Suki na 6e primaire. Vous êtes dans la 6e primaire. Il y a Afrique du Sud. Oui. Banda no tangi souté. Natanga te. Vous êtes sur bazong sur classe ozong. Non zonga. Au dimension après première secondaire, ti aussi sa diplôme na. Non zonga. Classe est en retard. Bon, nayebi kokoma mais kotanga rendre na moi difficile. Pour na tika classe kala. Kotan anglais kaso ndeko koka français oyeba te. Bon, non nayebi. Na français pe oyebi. Te français ndé non nayebi te. Ka anglais? Oui. D'accord. Donc ba col anglophone pe zali nango. To ko zonga sa mwana na classe. Azongi classe apprendre vie na main. Voilà to loba que toutes les filles à l'école mona moi si azo senga lisungi. Alobi ate ya mina berreur na ye. Papa yo muto landa biso da fukami. Mwana na yo otika mwana makila no etika makila na yo. Zo mwana na yo. La mususu lobi akoma mutu munene oyebi te papa na ngai. Basindola mwana boyete. Zongisa moke mutema sima ata mwana blessa ki yo alobi yemoko à reconnaître ka bana ko kangisisa yo mezaki bo mwana soki 15 ans, soki 14 ans. Mais lelo akomi mwasi. Bosunga ya koma mutu. Vraiment nous compter sur bino bossa quelque chose. Ceux qui ont essayé Lumumbashi, ils ont tous embellé billet à Zonga Lumumbashi. Ceux qui vont adopter moi na eux, vont adopter moi na eux. Il y a mon des solutions au PC pour l'instant. Alors accompagnez-nous tout ça là quelque chose pour naïe. Exaucer courage à toi. Au revoir.